Mbote bandeko lelo na toyekola na Lydia tokoyekola ndenge nini ya créer account ya Google email oyo babengaka Gmail. Donc tokoyekola awa ndenge ya créer yango facilement comme ça ba oyo nano batikala kosalela yango te baza na opportunité ya kosala account ya Google bango moko. Okay, na Google otape ndenge nini ya créer account ya Gmail. Okotapa na français, na lingala, na espagnol, na swahili munonyonso oyo esiko zaleli. Tango aussi sa kotapango okiti okende na link oyo komona bakomi create your Google account ou bien créer votre Google account. Cliquez yango, tango ko cliquer yango ba otuna yo kombo na yo ya liboso, kombo na yo ya obotama na yo ya chrétien na o ya mboka. Otape kombo nyonso olinga, so olingo otia kombo no réel, otie kombo no réel, so olingi te otie lokwa ngande na komi kombo nyonso ka o na sepe na o na pomi na tie wana. Tango aussi sa kokoma kombo na yo first name na last name, kombo na yo ya chrétien na kombo na yo ya mboka, automatiquement Google ekoponela yo username, donc email, kombo email, automatiquement bango ba sélectionner yo ba connecter na kombo na ya chrétien na ya mboka et créer lo bango email. Après wana ekotuna yo o créer mot de passe, o créer mot de passe nyonso oyo kolinga ndenge nazo sala awa. Après, tant aussi ça peut créer mot de passe na yo, ou cliquer next. To suivante. Ndenge babaka na français. Après, wana sikoyo ekotu na yo numéro na yo ya téléphone, ekotu na yo email mususu ozana obligé otiate mais date à naissance ozo obligé otiate ndenge na ti awa. Faut à la sûr que âge ezala pas moins de 15 ans, je crois. Après, on a cliqué au choisir sexe na yo, naza mwasi na créer na cliquer female, après on a cliqué next, suivante, après ba opesa yo privacy and terms, ba biso ba loi na bango ba terme na bango, undimi kaka I agree ndenge na sali awa, undimi yango après komima yo na page mususu e kopesa yo bienvenue les painless. Donc bienvenue kombo nyonso yo kopona pona email na yo. Soko cliquer sika na cliquer wana ekolakisa yo email na yo mobimba. Awa donc eza kwa ndako ya email na yo ko changer ba données na yo nyonso awa soko lingi ko changer même mot de passe na yo nyonso oyo lingi awa isika ba komi personal info, donc eza ba information na yo personnel oyo eza lokola kombo na yo, email na yo, date à naissance na yo, sexe na yo, password, of course mot de passe ba bloquer yango ba bombi yango pour la privé. Ndenge to moni eza nango très facile ya ko sala créer Gmail account. So ko cliquer na ba mbumana 44 ko mona option ebele ya ba app ebele za wana, ko cliquer na Google Hangouts e ko misa yo mbala moko na Google Hangouts. Na ko sala vidéo ya Google Hangouts prochainement, mais lelo na to ekola na Lydia na laksa ki ndenge ni ya ko créer Gmail account. Aimez vidéo oyo, partager yango, commenter, kende na YouTube na to ekola na Lydia, s'abonner, to kutani à la prochaine. Au revoir.